Trois jours pour l'opérateur et aviation na RDC va appliquer arrêté ya ministre économie na Oetali baisse ya ba prix ya ba billet d'avion pour na ba vol domestique. Actualité sportive etikali dominé na conférence de presse ya star ya football Lionel Messi oyo abandi histoire ya sika na club parisien Paris Saint-Germain wapi akomaki uta lobby pe lelo azalaki ko répondre la question ba journaliste borozo ba détail ya ba élément nyonso oyo na kati ya édition na biso ya lelo ka NB nyonso na sene sengo mingi ya ko présenter les bino yango. Beauté, merci na fidélité et confiance pour passer la KNB News information cabine toujours à temps réel pour informer bino ezaka devant na biso tikato fongo l'édition lelo na sango oyo président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azelami na Bruxelles kuna na capitale ya mboka Belgique na septembre prochain wapi ako évaluer ba relation bilatérale entre les deux États sango yango epesamaki na ambassadeur accrédité na RDC ambassadeur ya Belgique ou akutanaki na vice-premier ministre ya affaires étrangères Christophe Lutundu la tokozonga bino na mikolo ezali koya pona koyesa bino plus de détails sur information yango. Toko ba édition na biso baisse ya ba prix ya ba billet d'avion ndenge mokano ezomaki gouvernement apesi délai à 3 jours na opérateur nyonso pona ko appliquer arrêté ya ministre économie na Oetali Bokiti ya ba prix d'avion na ba vol domestique o esalimaka toujours awa na RDC bozo idée na image et commentaire. Gouvernement congolais via ministère de l'économie nationale a outi ko passer na vitesse supérieure pour na faire appliquer décision na relative na baisse ya ba prix ya ba billet d'avion. Secrétaire général économie a transmettre officiellement arrêté ministériel portant tarif ya ba service aérien na ba réseau domestique na République démocratique du Congo na ba opérateur aérien nyonso. Toutefois, pour nous permettre à la compagnie d'aviation de configurer un nouveau tarif et un nouveau système informatique na bango, délai à 3 jours maximum. Et pesameli bango pour na ko réceptionner pe ko présenter modification pour na ko appliquer effectivement arrêté au salimaki na ministre de l'économie nationale. Il faut qu'on rappelle que négociation entre ministre de l'économie nationale pe opérateur aérien na o etalibes ya prix de billet d'avion et si la qui peut basola qui malamu kasi opérateur économique na Oetali aviation na RDC bango ba saisir premier ministre pour la médiation conseil na que ba revoir décision na pour que bango peut ba se retrouver tobo sanate que na week-end de l'équinde ministre économie nationale Jean-Marie Kalouba a signé qui arrêté na présence ya premier ministre pour na kokitisa ba tarif na Oetali bongo ba prix ya ba billet d'avion na ba vol domestique en République démocratique du Congo. Annonce yango et sepeli chaque population congolaise makasi oyo ti sikoyo bazozela kaka application na yango et salema pour que ba sepela pe ba se déplacer na kati ya RDC mobimba lokola bato baza libre pe bazali na kati ya mboka na bango bo RDC ezali mboka ya ba merveille esengeli moto nyonso akende ko visiter yango kasi mingi bazalaka bité na problème ya billet kiti population congolaise ezozela kaka application na yango pour que nyonso ezala malamu affaire oyo ezali à suivre Kinshasa et l'équipe partout. Totika ville province de Kinshasa pour la kokene na Est République démocratique du Congo wapi 3 personnes bakufi lors ya batak ya ba rebelle ADF na Beniville bona na ba détail et pisami awa na Natansiata. Au moins 3 civils babomi bango par balle na nouvelle attaque oyo ezali attribué na ba rebelle ougandais ya Allied Democratic Force ya ADF mokolo ya lelo mercredi 11 août na Miziranduru
na centre ya localité ya Kainama, territoire ya Beni, na province ya Nord Kivu. 2 blessés graves pe ezali enregistré na attaque yango. Incursion ya basaya oyo ebandaki à partir ya 19h heure locale mokolo ya lobi mardi. Ba tir et continuaki ko yokana ti mokolo ya lelo mercredi 11 août na midi. Selon délégué ya gouverneur, ba victime oyo ba bomi bango alors que moi kimia ebandaki ko monana déjà na journée ya lelo mercredi. Ezalaki na makelele ya masasi te pendant quelque temps. Alors que ba rebelle oyo ba batamaki na cachette na bango pe bakendaki ko s'imprégner na situation, c'est comme ça que bayaki ko tirer sur bango ndenge azali ko expliquer awa muindo isa ya délégué ya gouverneur na Kainama. Batir ezali ko continuer ko se faire entendre na région oyo situation etikali na nous tandi armée azali ko s'affronter na ba rebelle ndenge azali ko affirmer même source oyo 2 blessés oyo ba uti ko zala acheminer na structure moko sanitaire oyo ezali situé na camp ya Muzirandu ndenge azali ko préciser autorité oyo état de siège sala musala na yo po ete kimia solo ekota na partie est chaque jour tozali koyoka ke reddition ya ba groupe armé ezali ko salema mais ba rebelle ya ADF oyo comment bazali ko continuer ko salaka ba massacre chaque jour armée fongola misupo ba bêtise ya boye et ezali ko sala soni alors que état de siège ezali bato ba continuer ko kufa mabe Kinshasa et l'équipe partout. Population kinoise apesi avi na ye na oyo ezali kosalema pe kolobama na ministère ya formation professionnelle affaire ya ba détournement c'est non rapport au IGF apesaki bwana bazali awa na micro ya Peggy Yunga alandela ye anyata ye wana azo bafoué musala ya chef de l'état watinda ki bango basala apesaki bango priorité surtout bango bana basi so otala de ba frère yo bimisa gouvernement pour na bana basi mais c'est la femme qui vole maintenant. On les a vol, ils a détournement, ils a vol. Pakangaï. Oui, biké. Mon Kozamboka, ce qui a bomba qui va FCC cash. La raison pour na makamunyo soit na ba impunité, biloko amuibi tout ça. Pe bakangi pe mundamba batu. Ça maluko na ina gouvernement na e. Tokanisi makambesini. Oh c'est ba vene ezali nyokande ekufa, mais ba vene ya nyoka ezali. Bango wana bazobi manda mundamu. Mais tozo senga sama lukone na batu na ye surtout ministre wana obakangi lelo ya mwasi ezali ka mususu ya koloba te po to ndima il faut akenda nano asama na justice to mona pe soki bakonane po muibi wana esila po nene biso ba mususu tozo retrouver te ba fonctionnaire à l'état tozo lela mwa $100 na biso be combien obozila mais ba ministre ya bango salaire ezakaka pe batiki ba salaire ba komiti koiba lokola pe bakangi soki eza solo IGF asali mosala na ye mais justice nde landela ye pe bakanga ye pe ya mibale pe bakombo kaka moko wana ya bakana bati pe bakombo wana pe tozo baye sila e mboko ezaka ya bakana bati te mboko eza bakongole nyonso tosegi pe makambo nyonso esalama na batu nyonso ya Congo mais pour na ministre wana si réellement justice ezwaye esambisa ye soki akokanga bakanga ye toyokaki keno avant bakota na pouvoir basignaki te basala basignaki ti nga baza na eloko boye allez ozongisi moko bakangi yo et puis baconfisque babien na nyonso parce que namoni congolais okaneka na film do bato bakomprendera te boye osalaka mpasi makasi ça c'est blague avec les gens est normal te IGF papa sala mosala ndenge esengeli ozomona parce que bakuma bango ekane makasi c'est comme si prison comme ya bakuluna en cravate oh boyo ministre onani awa makambo ya ngai nde eza te ntango sa détournement biso pe to souffrir makasi asa justifier cette justification eza te ya bien te akota boloko impression nanga par rapport à réaction au ministre Sali eza déplorable pe eza mawa mingi mpona mboka na biso au moment où toza na bamakambe bela ko sa to luka mboka kende liboso ya avancer mais koyoka babiloko abozo salama eza pasi dernièrement le même situation où te koleka na assemblée nationale kuna na niveau ya chambre à sénat ezaki pe na mutu moko azimbongo atie na coffre na ye akenango yo bamakamba botango se répéter eza kwa deuxième cas se répéter ya bajar wana mutaki azimbongo na or mbongo na ministère ebimaka pa yo ministre te eza na ba comptable eza na bato baza chargé ko zwa mbongo bakena ngo po sala misala o senge sala normalement eloko ya sali eza bien te
azo mérité ba sanction par rapport à la réaction à bongo. Et ça na comptable le ministère Azali, yena batuna yenyo so ne ba senga sala musala wana. Et ça na ba niveau na été, ce n'est pas na immobilité na ko sa ba bimisala wana. Et ça na bato ba changer ça misala wana. Donc Azali destructeur, même si besoin le bango, celui qui se relâche d'une œuvre est le frère de celui qui détruit. Donc le destructeur c'est le diable. Donc maman ya boy baza ba diable na kata mboko yo. Bazo ka ba bebi sa mboka mboka ke libosote. Au moins to luka makambo avancé. Peuple congolais s'est retrouvé dans la mandat qui est dans Souka. Donc quand c'est le gouvernement européen ça a une chance. Mais nous avons mis binakati. Donc c'est déplorable. Chef à gouvernement va dire que c'est billet papa. Ils ont montant va comboter. Batuno c'est chef à gouvernement zanani. Ngalo ko na ko ebisa eboy. Il y a pas de mauvais troupes, il y a que de mauvais chefs. Tant que batuno ba sala mabe, yende muto ko zo ba cotation ya mabe. Parce qu'à fin de compte, il y a des résultats à rendre au peuple congolais. Nous c'est salama oui, et cause de l'aventure et cause de la blague. Mais fait de compte, vous devez rendre compte à peuple par rapport à Moussa Otopesa et Bango. Son résultat malam ozate. À quoi sert Boba garder bino? Toko édition na biso na sango oyo professeur Faustin Longa a échangé kina président ya chambre haute ya parlement Bat Lukwebo na o etali bongo mapona minaye lokola secrétaire exécutif na SADC mwana mboka oyo azali bongo candidat na poste ya secrétariat exécutif ya SADC a confirmé que ba élection ekosalema le 17 août prochain pe alaki na kondima nyonso ki a remporté poste oyo pona lokumu ya RDC to rappelé awake ye ako s'affronter na candidat Botswana oyo baboyaki pe kolongola candidature na ye. Solution pour la mise na yo cataracte to pe intervention chirurgicale ya ndenge na ndenge solution ici monane Ariel optique ezali ko beta nyonso wana dada toujours à na République démocratique du Congo soit idée na élément Congolais nyonso mutu nyonso azali na mboka na biso akoki kozala azali éligible pour na chirurgie wana ezali pour na bapasi wana ya cataracte na bapasi etali rétine. Donc ba Congolais bato baza na Kisasa bato bazali ata na ngambo ya ebale na Brazzaville bato baza na intérieur ya mboka na biso ya Congo bo baza na pasi wana bakoki koya po tosala tosunga bango na pasi bazali na yango. Bon, c'est aussi une opportunité aux alliés occasion ko yebisa baninga bien que bango nyonso se bayebi na kosenga na bango bo bazali na ba malade ba patient oyo bazaki na problème pour bazala soigner autant nous balobaki il faut bakende na poto bakende na Afrique du Sud parce que chirurgie yango bako ko sala ngo awate sika toko ko sala ngo awa concernant rétine pona koloba ekende moto akende na poto pona yango akenda to na Afrique du Sud to na Inde ezali susutina te biloko wana bapona bapasi wana tokoki kosala tozali kosala yango epa na biso et donc kokanisa pona kokende na étranger wana il faut bandeko na biso balongola yango na mutu na bango tozali kosala yango sur place. Et comme moninga ya moto chaque jour à tout moment moto azaka toujours na téléphone na ye lelo to sali bino ba mefe ya téléphone portable bozwa idée na image pe commentaire oyo po osala ngele lobi téléphone ekomela au problème te. Est-ce que boebike même ce qui est un instrument de communication téléphone portable est affecté par rapports sociaux selon ba étude mingi et salemi téléphone portable et comment diviser ba trouper ba famille na tango na biso et comment passer comment na motoire za na musika ya téléphone na ye yango écrire ka dépendance na terme ya communication c'est-à-dire que okoki komona batu bavandi esika moko kasi bazo sola te moto na téléphone na ye alors que ezali mabe makasi surtout ceux qui sont na famille entre couple et comment na pourquoi au lieu que couple et dialoguer peut réfléchir sur l'avenir moto asali scotché na téléphone na ye poko sola na baninga na ye
kutu selon étude et salemaki. La plupart de personnes, plus de 70%, batalesi clairement que bakoki ko vivre te sans ba téléphone na bango. Yango ezali source ya maladie ou tozali ko benga monophobie ou ezali ko traduire na ba attaque de panique, ba respiration ou ezali ko koma pasi. Les sous ba nausée, ba tremblement, ba rhume cardiaque accéléré, nyonso kaka soki moto azali détaché na téléphone na ye, c'est-à-dire que asali mokolo ba sans que asimba téléphone na ye et comité ko provoquer ba maladie. Dépendance ya moto na téléphone ezali ko bangisa po avec le temps téléphone ezali ko koma moninga ya moto pe ezali ko kabola na société. Ba chercheur bazali ko tia mingi néfaste na o état de santé mentale ya moto, surtout na ngambo ya ba jeune ezali ko yeba que dépendance na téléphone portable et ezali moko ya ba distraction d'apprentissage chez les jeunes, c'est-à-dire que mwana akotanga malamu te pe akozala na difficulté ya koassimiler ba matière na ye yango esalaka komona a échoué na classe. Na mobosi nyonso communiquer avec l'enfant eza malamu mingi kasi esengeli ko veiller sur téléphone na ye, surtout na ba réseaux sociaux. Veiller à ce que azana baninga mabe te to pe bato oyo yebi te. Veiller sur entourage na ye, veiller tango nini asimbaka téléphone ntango nini esengeli ya simba yango te. Esengeli la mwana te akili na téléphone na classe parce que ezali source ya dérangement pe ya distraction. Pour na badulte, dépendance na téléphone ezali pe moko ya basource ya désorganisation oyo esalaka ke moto échoué na mosala na ye to pe na entreprise oyo azali kosala. C'est-à-dire que moto azali koperdre tant nini na téléphone na place asala mosala tango ezali mbongo oyo kosungira ba besoin na ye kasi azali ko perdre tango na téléphone ezali na ba bienfait na yango kasi lolenge société to pe bato bakomi kosala yango ekomi kobangisa misusu kutu balalaka na téléphone na mbetu pour que arrêter appel to pe ba message te alors que ça déconseillé. Téléphone pembeni ya motu to pembeni ya organe génitaux ezali déjà source ya liwa po barayo wana ezali kobebisa nzoto ya mobali to pe ya mwasi wapi alalaka na téléphone yango pe ezali kobebisa cerveau na yo, donc zwa mayele ya kolalaka na téléphone te salela yango na ntango lolobani. Salela yango pona makambo ezali important, yango ezali très important ko koma esclave ya téléphone te kasi salela yango lokola instrument ya communication po yango nde bit o bakriaka téléphone. Esengeli koyeba que ezali très impoli ko solola na téléphone to pe ko simba téléphone alors que zo solola na bato mosusu. Ezali pe impoli ko déplacer na esika ya kolia alors que ozali kolia na bato pona kokene koyamba pel moko ata ko eza important kasi soki okoki ko s'excuser pe ko déplacer et ko zala malamu mingi mais ko zala kana bitidi ya ko simba ka téléphone te na ba endroit o bokutani na baninga mosusu po yango ezali ko kotisa yo na kati na yo moko pe ko empêcher yo o s'épanouir pe ozala en relation na basusu. Téléphone portable ezali malamu kasi veille que o comme esclave nango te. Kinshasa et l'équipe partout. Toujours imité mais jamais égalé. KNB News, première chaîne d'actualité en continu Kasina Lingala Awa. Tozoko bakopé Sabino Bilengi ngeli au travers ba émission na biso ezali déjà posté na chaîne YouTube na biso KNB News landa extrait kasiko bosa na te ko s'abonner. Le komi o TV même ba prophète beli ba ko le na TV boy soka leki ba nikolo ba mbo numéro ya benga ngana ko beto lisakoli apesa ki déjà batu na ye mamero. Voyez, batune bato benga e papa nga mutu tali ba ovandi bo lati elamba rouge boy na kosi moi mutu na ye moko yo talaka même émission na benga numéro so mutu na prophétiser le a peso li sakolité a peso ka adresse église maman yaka na église neto okutana. OK, voyez, mais na bato musu maman na mono zaki na bana misatu 4 bana papa nzamba bengi so na mambo ana te. Ce sont de grandes distractions. Vous comprenez? Au moins na boîte toute ton église nini botongela nzambe. Mais siko tant bo somba nene lupanga bo tchanga pasteur. Papa, ce sont des distractions. Biso bana nzambe mo kiloza biso te. Aujourd'hui, un prophète c'est quelqu'un ou a télé dans l'église. Maman tellement
obotama na nini otaki nini osalaki nini osalaki nini me rappelle na bécole ata toki na biso mangi te ce sont du montage oyo eza condamné na Ephésiens chapitre 5 batangi yango kuna so totangi omonake baœuvre ya ténèbre baloba eza orgueil, impudicité, immoralité sexuelle, pédophilie, voyez, l'homosexualité, voyez, les gens qui cherchent les intérêts, il y a ventre na bango. Quelqu'un qui prêche, qui fait l'œuvre de Dieu, en fait, dans Matthieu chapitre 7, plusieurs viendront, voyez, ce sont des hommes et des femmes que Dieu n'a jamais connus. C'est un pasteur. Ton ministère est encore petit. Ce que c'est l'alliance nangana beto babilo ko na peu de temps au comment la partenaire au fungwama. Na tout comment ça se passe. Il m'a dit ceci. Est-ce que au somba savon moko ça servir na savon pendant 2 mois. Tant aussi ça to ça la rythme dans l'église na yo. Au kunda tant taba au somba tant nyama moko kundi. Plus nyama na to pola nzama belé plus yo pe ministère esani. Ils ont maté. Puis la chose grave c'est ngani. Ate tango banda ko sambela la bato. Biso monte bato ton reçoit. Voyez, biso moto bato ton depuis en plus muntu ata bika na été ato samele muta bikité tu as continué l'église na o mo abima exact bloqué cadena asingai mukolo moko papa mo bengi na bon pasteur mo faux pasteur mo bona benga ebongo faux pasteur mo bengi ngai nanda ko banga pasteur biso te l'église munene boye junso bengi nga meminga na kuzu oh pasteur amena na kuzu pasteur faux pasteur na memi wapi na kuzu aje banga te abi place pasteur na memi amoni ba pasteur mususu nakati kuzu wana. Voyez, ce ne sont pas des vrais. Ndeko nanga soko moni pasteur a kotambola mabebongo bima nakati église wana, ça ce n'est pas l'église de Dieu. Motuna et tunami mokola lelo est-ce que moi si o la sala ke lo côté ate kakate asala kapete est-ce que akoki ko sali kelemba population quinoise ba se déchaîner qui na micro ya Hervé Zaka pe merveille mobende bolanda image pe commentaire quoi nakala ba mama na biso bazalaka toujours active okomona ye makasi na bilanga to pe na commerce ponda kuna ye sanga kolia te kasi lelo basili ni bakoma ba fainéante ya kosakana te okomona mwasi ayebi koteka te ayebi pe koluka musala te mwasi ya mayele akanga kama boko te azira mobali abimisa nyonso ya kokamwe ezake basi misusu ayebi koluka mboko te me kokota banyongo par-ci par-là okomona ye kutu akoti na likelemba epuis ya bamitu ebele yango biso magazine KNB News tokitisaki micro na terrain pe tosololaki na population quinoise soki eza normal ke mwasi asalaka te pe atekaka te akota likelemba bon mwasi atekaka te asalaka te akosala likelemba te na sens nini po abandokata ne mbongo ya raso ya bana tanto bana bazolia bazotonda te soki mobali ye moko apesaka ye mbongo po asa abombaka asa likelemba ekosunga bango mibale c'est normal mais kaka pona ye moko mwasi wana le okoma moyibi okokoma meme ndumba po azoluka avantage na ye akosomba lupango liboso ya mobali yo ofandi boye na kidiba oye ko regrete ke mwasi asa sombi lupango mwasi ya normal akosala likelemba soki asalaka ubie mobali apesaka ye mbongo wana bakangisi basomi mwa eloko moko ya ndako esali bien mais mpona mwasi asalaka te atekaka te wana mpona nga antuka mwasi mabe babake biso mibali toya bandeko na bango toza banguna na bango te balongola nde mokuwa na biso mpo basala bango mpo toya kosungana toyebi ke mwasi alonga nzambe kolonga nzambe na sens nini ntango nzambe apekisa kolia mbuma me alia mwasi alonga sata azwa mbuma apesa mwasi abondela ye apesa mwasi alia me bango nde lelo basimbi monde apesa sata eza mwasi donc mpona nga antuka bana basi bayebake biso toya bandeko na bango baute pa na biso bango mpe babombaka biso 9 mois na libumba oui akozala na droit osala likelemba mpo mobali nde atikelaka ye mbongo moko asalaka baprogramme tanto amoni ke programme ekoki akobomba mwa mbongo na ye mpo mokolo mosusu ekosauve ye na ndenge ya mabe te me bambongo napesaka ye tanto naza na po mwa salaire na ye napesaka ye po banda kotikela mwasi kaka mbongo ya biloko ya kolia te na ration na ye baekipement na ye eza na ndenge ya mabe te batika bazwa wana yo pesaka ye mbongo alobi ke atia mwa mbongo na ye
o esovaka ye mwa makambo mosusu aelezaka mpe makambo na yo eza na ndenge ya mabe te si oyo asalaka te jamais akosala likelemba soki ozokosala te ozokoteka oza na droit kosala likelemba mpo soki osali likelemba te osala nini siko ofandi na yo na ndako mosa kosala eza na yango te fosalaka likelemba mais soki likelemba eza na yango te eloko nini okosala osala nini eloko te bongo aza mbongo wapi mobali nde apesaka so mobali apesi ebanda kodebrie obandi kosala likelemba soki mobali adebria te mo posala likelemba eza te. En tout cas, selon avis nangai namoni que c'est pratiquement impossible. Pour moi si oyo asalaka te atekaka pete mais atiaka likelemba c'est impossible. C'est impossible dans le sens que azobwaka likelemba siko mbongo wana oya bwaka likelemba azwelaka ngo wapi parce que soki asalaka on peut se comprendre que peut-être akendaki asali mwa kopi moko boye azwi mbongo wana nde epermettre ya kobwaka likelemba ou soit soki atekaka babénéfice oyo azwaka nde akendaka kobwaka likelemba sikoyo ntango asalaka te atekaka pe te me abwakaka likelemba sikoyo mbongo wana azwelaka yango wapi parce que ntango déjà akomi kotia likelemba aza na mosala te atekaka pe te ekomema ye kaka ake ekosala kindumba pour ke azwaka mbongo epermetaka ye akofuta likelemba. Mwasi ya mayele azalaka toujours créative akroisaka maboko te po azela kaka mobali abimisa nyonso. C'est vrai que mwasi azalaka mwa kese te mais soki oyebi koluka mbongo te kokota balikelemba te mibali misusu bapesaka basi na bango argent de poche ezodépendre na possibilité ya mobali basi oyo balukelaka mibali na bango baproblème to mpe balalisaka famille na bango nzala mpona kokotaka balikelemba aussi longtemps ke basalaka te totika mpo eza mabe makasi. Kinshasa eleki partout. Toujours cette édition de l'Olympique Sport, après 20 ans de carrière na Barcelone, en Espagne, Lionel Messi, star ya football, à la Tielamba Sika na club parisien Paris Saint-Germain. Bon, on a des détails et pesami awana Nathan Siata. L'Argentin Lionel Messi, la Pulga Oyo Azali considéré le la moko ya ba meilleur joueur du monde, a signé contrat na il y a 2 saisons na club français Paris Saint-Germain PSG. Après visite naïe médicale Oyo Ezaki annoncé dans plusieurs médias français, libre de tout contrat après départ naïe na équipe naïe à Barcelone et Sikawapi Alexis plus de 25 ans na Katia 25 ans on a 17 ans Mobimba Oyo Azalaki na Katia contrat professionnel Lionel Messi pour la première fois à découvrir championnat ya ndenge mususu après Liga Oyo babetaka na Espagne kuna donc actuellement Lionel Messi a kobeta bongo Ligue 1 française 6 fois ballon d'or a kokuta na bongo na nzela na ye na 2 internationaux congolais na koyeba bongo Gaël Kakuta ya Racing Club de Lens et Samuel Mutusami oya FC Nantes. Toujours selon les médias français, Lionel Messi a touché bongo salaire annuel il y a 40 millions d'euros pe azali bongo na objectif ya ko aider club ya capitale française ko remporter pour la première fois Ligue des champions européens. Pour la bongo, moko ya ba équipe de rêve, ezali constitué na ba star lokola Neymar Junior, Kylian Mbappé, Sergio Ramos, Angel Di Maria, Giorgio Wijnaldum, pe misusu oyo pe bazali ba joueur ya minene oyo bako bunda autour ya Lionel Messi pona ko pesa ba chance nyonso na équipe oyo ya PSG ko remporter pour la première fois na bango Ligue des champions. Lelo ezalaki présentation na ye officielle point de presse oyo esalemaki na président Nasser ya PSG et Sikawapi ba répondaki na quelques questions ya ba journalistes français pe ba média oyo nyonso bazalaki liboso wana Lionel Messi azali ko rassurer bango ke akomouye mayo po ezali ndoto lisusu po na ye ya kotombola une fois encore coupe ya Ligue des champions européenne. Ancien capitaine ya Barcelone azali bongo unième légende ya football ya kolata maillot parisien après David Beckham, Zlatan Ibrahimovic, Thiago Motta, Thiago Silva, Edison Cavani, Gigi Buffon. Bonne chance na Léo Messi, la Pulga
oyo akeko sepelisa ba supporters ya PSG oyo bakosala musala kitoko polobi ba remporter Ligue des Champions pour ezali souhait ya ba français nyonso. Kinshasa et l'équipe partout. Édition de l'Essili, merci Nabino Bolanda Kibiso partout dans le monde, merci na fidélité et confiance, Bozoko Bakopé Sabiso, Kasino 6 édition Boete, Sanapesa, merci na équipe technique et rédactionnelle, Oisai Mosai Kitoko, Nasima Caméra, Tuzalaki na Hervé Zaka, Régie Simaki na Timothée Kaembe, na réalisation, il y a Nathan Siat, toujours na coordination, il y a Grand Lyon, il y a communication, Jimmy Mukendi, Nabino Tokutani Mikolezali Koya, na Souci Moko, il y a qu'au servir Bino toujours d'une manière très très professionnelle. Nabo sana kolobate kimia na mabota na bien. Réalité ya bana kino